HP Media. Namoni 3 personnes bazana ba robe ya mwindo makasi bazotambola. Robe ya mwindo bazotambola, bazokota lokola lilingi na kati ya bandako. Soki bakoti na kati ya ndako oyo, kobima na bango cri ya olela etika na ndako wana. Bakoti na kati ya bandako ebele bakri ya kolela emanifeste makasi bato baleli bazolela. Natuni Nzambe te, pourquoi cri oyo bato bazolela na kati ya bandako? 3 personnes wana so bakoti na kati ya lopango wana, kobima na bango il faut cri ya kolela. Bi oui, eza ba ange ya kufa, eza ba ange ya kufa. Ba ange ya kufa bazokota partout dans le monde, na bandako ya bato. Mission ya Satana ezalaki ete voix ya kolela ezala monde entier. HP Media. Abi voix ya kolela yango elingaki ya ndenge nini? Abi tala na se ya mesa wana, namoni na se ya mesa, namoni réunion moko lokola ekran moko ebimelinga na se na mesa. Namoni batonga ya vaccin mibale bazobenda yango bamakila. Na kati ya batonga wana mibale bazobenda, namoni moko eza na tonga ya rouge, moko eza na tonga ya pembe. Abomoni ya rouge oyo eza tonga oyo balinga bapesa peuple noir. Omoni oyo ya pembe oyo eza ya bango. Metala mission elingi esalema. Namoni tango ya rouge ekomi pembe, ya pembe ekomi rouge. Abi oui, o remarqué mingi même bango moko rouge wana avant oyo elingi ezongela esu bango. Eloko ni elingi ezongela bango eza na eloko moko elingi se manifeste wana o bango bakani mpona peuple noir elingi ezongela nde bango. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le prophète Pachibomolo. Samba Pambola yo moto zolanda biso partout dans le monde. Siko ozali kete Samba lola a Pambola yo sika ozali. Toyeli yo message moko eza très important. Na moment tozali ya bava ya ba coronavirus, boza na bandako bozokoka kobima te. Mais le diable a eu possession ya mabele ya mokili oyo. Diable akangi 4 coins pour nous dominer le peuple. Tovandi lokola mikuwa oya kokauka. Tozane loko moko ya koloba te. Pourquoi miniti oyo bato baza ya kolela, bato baza komituna ba question, mais susu bazo babino photo zonga na baboka na biso. Soko remarqué Satana kangi pe lisusu atanzela ya mutu abimate. Na moment otokomi soko za na miso ya molimo oko comprendre temps. Parce que les années belé misusu ba comprendre temps te. Enfin to banda to sobondela na Nzambe. Oazali kolona nyonso. Mokonzi na milimo ya bantoma pe ya basakoli ya kala. Nzambe na bakoko na biso, Nzambe na idina bala. Merci pour être pessibiso souffle de vie, pessibiso souffle ya koloba pe ya kotelema liboso ya peuple na yo. Tikete moment oyo Yesu eza moment oyo yozoloba na biso ete tovanda kimia yozosala. Peuple zolanda ngai
peuple vandi ezoyo kangai tikete ba bénéficier temps pe ba bénéficier faveur na kombo na masia Yesu owazali nzambe na bomo ndetolobi amen. Zamba pambola yo papa mama ozola na ngai partout dans le monde. Avant na banda message on zamba pesi biso na lingi na yebisa yo eloko moko. Eloko na ngine biso ezake eloko ya sika na mokili oyo ezate. Nyonso tozomona lelo tala Bible malamu okomona ete esi esalema nango deja. Na banda koloba yango ete tozana bowumbu quelque part. Oyo tozana bowumbu quelque part. Israël na tango azalaka na bowumbu asufraki pendant batan ebele. Mais kokoma na mouvement moko souffrance ya Israël esilaki. Oko remarqué eloko moko ete Bible zoloba na biso conseil à Pharaon na Exode azobisa Pharaon ete namoni ba hébreu bakomi ebele ali otozo kende na ba étranger oyo soki totiki bango ba vivre soki totiki bango ba bota mingi awa bako dominaka biso bako koma ebele pe bako zo possession na bele malamu toboma bango na ba hébreu na basi na bango bazemo baza nango soki baboti kaka mwana mobali foko boma piva wana esalemaki na ba hébreu. Ba hébreu bakufaki ebele bana tuya ba hébreu babotamaki mibali ebele bakufaki Bible lobi yango ezalelo na bana koloba yango na ba message pe na ba prophétie ya liboso ete Satana ube mindele mission na bango ya coronavirus ezaki ba diminuer peuple noir. Alobaka yango na ba message olikaki. Mais vengeance wana ezongilaki bango. Bango nde bakufaki ebele. Yango remarqué na ba langage misu banda koloba ete coronavirus na Afrique ekozala scandale. Mais nzamba confondre bango. Biso awa e frappé te. E frappé mingi bandeko na biso o bazana ba pays étranger isusu ba beli yango pe bakufi. Pourquoi? Ezaloko la lilala ya kopola moko e bebisi ba malala nyonso. Bango neti bazalaki nango otambolaka na bango liaka na bango bwana ko marcher ensemble na bango nde bozalaki frappé mingi na coronavirus. Eloko nini na loba lisusu na bana ko loba ngola ba message oyo eleki na zoni selu yango pour comprendre que na loba kango toyaka pa na bino pamba te mais toyaka koloba oyo nzamba lobi parce que Bible zoloba prophète azali messager porte-parole ya nzambe. Bayebaka un vrai prophète tanga zoloba makambo pezo kokisama. Alobaka yango ete vaccin ekokoma obligatoire pe bako kangela yango batu même na ba train même na ba école même na misala ezana mama moko abenga bi papa et comme même avobo zo salaire avant ba futa yo foza na caché wana ya vaccin c'est que ba étouffer batu na ba ki yango ete ezana belé ba okokate ba okoka souffrance ya tamuki otoza nango te
misusu ba okoma kozwa ba vaccin wana peza na ba langage misusu elemisa bato eza nango ka vaccin tokende kozwa eza nango eloko te nayebisa yo eza pasi na moto oyo azokoka ba épreuve oyo te parce que le diable alingi atire pa benda ye eza makambo déjà tolobaki yango oyo ekomi kokoma obligatoire babandaki yango na muke mais bakomisi yango obligatoire bakitisi yango mpe badose nango awa na Congo na Afrique même mpona moto tu azwa yango mais eza na makambo oyo Nzambe lobeli biso landa elobi na Nzambe pour comprendre nini Nzambe ayekoloba ya liboso Nzambe ayebisinga biyebisa peuple na yo ete yebisa peuple na nga pe ete garder silence va oya vaccin bozomona oyo bokomonaka yango lisusu te eza lokola Nzambe ayebisi Moïse na Bible ete yebisa Israël pourquoi les cris Nzambe ayoki kolela ya bato ebele na ba prière na ba mabolele te Nzambe tokende wapi maele sili bato Nzambe toke wapi tokimela wapi yo Nzambe bato bagangi peuple gangi Afrique gangi eza mindelo pe bayebi Nzambe bagangi parce que eza na bato be pe bayebi Nzambe bato baza na miso molimo nde bazo comprendre vaccin wana bato bagangi Nzambe toke wapi Nzambe ayebisinga lokola porte parole prophète ayebisinga ete yebisa bango garder silence bovanda kimia va oyo ezosila landa ngai message le temps Nzambe ayebisinga bongo Nzambe ayebisinga bi regarder projet satanique namoni 3 personnes bazana ba robe ya mwindu makasi bazotambola robe ya mwindu bazotambola bazokota lokola lilingi na kati ya bandako soki bakoti na kati ya ndako oyo kobima na bango cri ya olela etika na ndako wana bakoti na kati ya bandako ebele bakri ya kolela emanifeste makasi bato baleli bazolela natuni Nzambe ete pourquoi cri oyo bato bazolela na kati ya bandako 3 personnes wana so bakoti na kati ya lupango wana kobima na bango il faut cri ya kolela bi oui eza ba ange ya kufa ba ange ya kufa bazokota partout dans le monde na bandako ya bato mission ya Satana ezalaki ete voix ya kolela ezala monde entier na bi voix ya kolela yango elingaki ya ndenge nini abitala na se ya mesa wana namoni na se ya mesa namoni réunion moko lokola ekran moko ebimelinga na se na mesa namoni batonga ya vaccin mibale bazobenda yango bamakila na kati ya batonga wana mibale bazobenda namoni moko eza na tonga ya rouge moko eza na tonga ya pembe abomoni ya rouge oyo eza tonga oyo balinga bapesa peuple noir komoni oyo ya pembe oyo eza ya bango mais tala mission elingi esalema namoni ntango ya rouge ekomi pembe ya pembe ekomi rouge abi oui oremarke mingi même bango moko rouge wana oyo elingi ezongela esu bango eloko nde elingi ezongela bango eza na eloko moko elingi se manifeste wana o bango bakani mpona peuple noir elingi ezongela nde bango moko bakobanda kozwa bavaccin wana baokata na bango va ya vaccin oyo kopesama penza te pourquoi bango moko ntango bakobanda baesei na bango bakoremarke ke bandi kofrape koboma bato ebele nde baotika dose oyo ya vaccin oyo baotika pourquoi na biso banoir
eza neloko moko esalama te na kati ya poso. Pourquoi? Eza vaccin moko basali yango uniquement mpona banoir. Ya bango eza nango kaka eza eloko moko te wana ezali. Eza kaka simple kiss moko bazopesa na banzoto na bango. Mais oyo ya rouge oyo eza mission ya ko exterminer Afrique mobimba. Ekoti na kati ya Afrique. Na kati ya Afrique ekoti pour dominer pe silisa peuple noir. Ekosala nini soki ekoti na kati ya nzoto ya mutu, soki oza na nzambe te, oza pe na anticorps ya bien te, okomona ekofrape biso. Pourquoi? Biso toza na ba typhoïde, toza na ba maladie ebele, toza na makambo ebele. Vaccin wana ekoya ekokutana yango ekopesa bava ya ba malade après 2 semaines à 3 semaines moto akufi. Genre vaccin ekofrape kozala trop tard. Pourquoi? Bato bakozwa yango ebele. Mais eko se manifester le sous-souté. Namoni soulèvement et se manifester en Afrique. Afrique te telemi eboyi. Na koboya yango etikali ka pamba ya bakarto wana. O remarqué ni même na Europe. L'état na komona te vaccin bani koboma bango na Europe na Amérique na Asie et bani koboma bango ba blanc. Soulèvement aussi telemi lisukuna. Et ça n'a pas beaucoup de et si sa puissance est vaccin, gardez silence, moi, dans Zambé. Au Kozoya ngote, bango moko bako remarqué que ezo boma bango maye les aussi la bango. Et koboma bango loko la corona. Bako mone te bako sale examen de conscience te ba vaccin ba ni kozwa na ba pays belé ba oboya yango. Même Europe, ba président belé la Europe d'Amérique ba oboya yango pourquoi tango bako banda ko pesa. Et ça déjà na changement salama ki bango ba yebite. Zamba changea ki vaccin. O biso to zana ngo o ebomaka te. O bango ekoti na kati na bango ba o ebomaka. Et ça eloko zamba yebisinga. Pourquoi tolinga ki to kufa? 3 anges ya satana bakota ki na kati ya bandako. Po baboma kolela e ya vaya kolela. Lokole salamaki na ta ya Moïse yango linge samba pa na bango. Zamba linga frappé bango le loko na bango moko. Nyoka ya Moïse emelaki ba nyoka nyonso. Poko remarqué po batika ba vang o ya vaccin sila ba premier ne nyonso tout ya bango ba okufa. Crier ko se manifester ya liwa pe ba ko limiter vaccin o. Zamba linga frappé bango. Gardez message très bien. Et ça, le langage prophétique de Dieu. Et ça, on a 2 vaccins. Bango bazo ki moko ya rouge wana ba koti yango pona biso, mais vengeance ezongeli bango. Zamba zo frappé bango. Frappe ya Nzambe po batika va o la zo sala ba calcul na bango na peuple ya Nzambe. Oko remarquer va ya liwe ko kota pa na bango mindeli ya makasi ba ete ba pays ebele bako boya vaccin là déjà bako bomba nombre ya bato bako kufa après 2 semaines à 3 semaines to bazu yango va ya liwe bandiko se manifester ngambu na bango et kozala frappe so ba kebité lokola ba premier nyonso tout o bakufa ki na Egypte pour être pharaon atika peuple ya Nzambe na kimia. Les messages aux Zambapes. Tango bako se manifester bongo, soulèvement eko se manifester monde entier. Bato bako telema bako boya, pe ko zala vamoko ya makasi. Eko tina même ba pillage, même ba famoko ya mabesale mana monde entier. Pe ko remarquer va oyo ya corona et sila. Ya ba vaccin na bango parce que corona za ki aza esprit mobimba. O ba lona ki yango po ba boma bato. Zamba pambola yo. Yo moto yo ki message on. Que Dieu vous bénisse. Gardez silence. Bonde la Nzambe. Vanda kimia. Kozwa vaccin oyo te. Kozwa vaccin oyo te. Tala nenge vana ngo nge sila. Tala nenge calcul na bango linge kweya. O remarqué tango oko comprendre. Ba épreuve oyo ko longa yango.
Nzambe na bomoi akopambola yo pe Nzambe na bomoi ako se komimonisa liboso na yo ako se manifester na kati ya ndako na yo. Tika ete makila nelemo na Yesu ezala likolo ya leto ya ndako na yo. Na musalo zokende tika ete makila nelemo na Yesu ezala likolo ya mutu na yo. Na place ete bana bavandi tika ete elemo makila na Yesu ezala likolo na bango. Likolo ya mobali na yo, bana na yo, mwasi na yo, likolo ya peuple noir nyonso, ozala Sénégalais, Camerounais, nyonso ozali na poso ya mwindo, tikete Nzambe ya bakoko na biso, Nzambe ya fumu kimbangu, Nzambe ya Edina Bala, Yesu Masiya aza Nzambe, aza na Nzambe na yo. Kimia ekota na ngambo na yo, kobangelo kote mela mai ya pio, mela mai ya pio, losambo na yo ezala mai ya pio na nzoto na yo. Komisa Yesu na kati ya ndako na yo, akota molimo ya 3 personnes wana ba esprit mauvais, ba esprit satanique obazo kota lokola kufa na bandako ya bato. Bamona ndako na yo te, ndako na yo ezala protégé na makila nelembo na Yesu Christo Masiya. Que Dieu vous bénisse. Zambe na bomo apambola yo. Gardez silence. Kotisa Yesu na ndako na yo. Kotisa Yesu na ba faire na ba projet na eloko nyonso za nango. Simba huile d'olive na yo za na ndako. Tozana prière wana pona peuple nyonso tout. Zamba protéger bino. Huile d'olive simba yango to bondela. Samba bomo na bondeli pona mutu nyonso tozola na ngai. Tikete kimie se manifester likolo na ye. Na kombo na Yesu Christo Masiya. Zambe na bomoy oazolanda biso oasimbi oil koma makila elembo na Yesu Masiya. Bakotiango na bambunju na bango na baleto na bango. Kufa emo na bango te na kombo na Yesu Christo Masiya nde tolobi. Amen. Numéro ya prophète Pache ezali plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47. Que Dieu vous bénisse. Mon sakolazan na retraite. Tous en la prière toujours pour nous bonde la pour makambo ba vaccin oyo pour nous bonde la pour makambo ya temps autos anango mouvement ya temps le sambo na biso za pona bino. Que Dieu vous bénisse. Zamba bomo apambola yo. Ozana motuna ozana lo sambo ozana sujet benga tolandela yo. Et ozana mingi malam na kombo na Yesu Christo Masiya. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.